tala Maman Antoinette Samba Kalambai azosala musala penza azokoma na kote oyo mibali bazokoka kokoma te. Voilà. Na kote mibali bazokoka kokoma te Maman Antoinette azokoma. Depes Diva.
Simbaza, Tintoki Simbaza, Samran Mubaza, Simbaza, Simbaza, Mubaza, Africa Mubaza, and the Maluli Baza, Unatumana Mubaza, Usombani Baza, Usabusa Mubaza, Tintoki Simbaza, Maman Kindele, viva! 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 Milenia Kindele, viva! Viva! Papa Kindele, viva! Viva! Natalia la zona da Batusuna, Minogo, Beta, Minogo, Mayo, and Naina. Natalia UDPS, viva! Viva!
Fachi Beton, viva! 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 Tokanga, nazana mwa bisolo muke, na kusenga, toyoka mingi toyoka po, ya masolo mboka. Ya masolo ya nambate, ya masolo ya t-shirt te, ya masolo ya anniversaire te, lisano te, ya masolo mboka. Toyoka ni? Ndenge na yawa na ye masolo ya election. Monikindele eza monene. Tondeki banda kuna mito toye na mwe kangami na nzela. Toye ti awa. Toye awa po toye bi awa. Tolanda bien, Maman Chantal. Mutakoti si biso awa eza Maman Chantal. Nazalaka deja awa na bino, mais na yana mutevi. Na Congo, tu vas dire que l'élection en 2006. Oui. 2006, le lot, c'est plutôt calculé. Moi, on a 17 ans. De 2017 à 2023, 17 ans. Ça veut dire moi, à 17 ans, à Ebi Makambo. Maintenant, on a 12 ans déjà, c'est pas mal. Le lot, peut pas à 17 ans, on a 17 ans, on a 6 ans. Konzi ya mboko constitution balobi bana école primaire esengeli batanga ofoni bana 2016 lelo elataka nzoto te elati nzoto kaka na 2019 l'air Fachi Beton akomi président. Zolo beza makambo motuya na yeli pona makambo na ngai mena yeli pena masolo mboka to vota kambala moko pona mbula le tu voter le 20 décembre to voter le sousou le 20 décembre 2028 Holanda bandeko yo sikoyo ke go voter mtapesa yo t-shirt apesa pièce lamba apesa 1000 francs ozui voix na yo Okabi 5 ans mbula mitano abo moina yo na Congo. Upesi kaka ya yo mote mena ya libota na yo. Esengeli tozala vraiment na ekenge liso likolo ya liso Congo eza mboka na biso babela bakoko na biso tokotikela ngo bana na biso tokotikela ngo bakoko na biso esengeli toyeba tozopesa Congo na maboko ya nani. Ngai ndenge na tamboli awa na ye nazote ya bino bo vote utile ndenge to vote ki mokonza mboka na 2018 to pesa ye sous mandat ko na mi esengeli to pesa ye mandat d'abord eloko liboso bana bakomotanga kelasi efele lelo yo mama na papa kosali programme na bino bobike biso to mitobota mwana biso na 2023 to na 2024 Somba no bilambaye, somba mafusha mwana bilambaye. Ego mila ya robota oboti ofele. Sigo ba mama Fachi Beton ni ba mama te. Alingi bango. Po mama nde azwa mutumba yo sandaku. Papa robi manae atia inzala abime ke ba musalene mwa malewa kuna pakusu mngolea oya na ndaku. Aena 1000 francs na mama bundala osombi fufu osombi mwanda wa mafuta oche mungwa ozona nanga yende mama otikala na mukumba ya bana na ye moko papa ko makam papa bazaka bana biso liboso boyete tombo ya boumbu na Congo ya mboka na biso mboka bakoko na biso mboka ya bana na biso mboka ya bakoko na biso tokotika esengeli toyeba tozopesa 5 ans ya Congo na nani na ye alobi 5 ans ya Congo ya lobi
topesa faci beton pour la bilembo ya sa la kisi bana barumo tanga kilasi ofele basi bazobo tofele lobi tokokoma na soins médicaux ya ofele pour na baoyo tokokoma na soins médicaux ya ofele mwana Congo abeli mokono komisalisa te l'État ekozwa en charge ekozala susu te o faci beton tayela biso abana babengani na classe faci beton tayela biso moto ndenge azobela bote oza mwana Congo oza na Kasai oza na Bandundu oza na Équateur oza na Katanga oza na Lualaba kombono congolais soko obeli bakosunga yo na Congo boye te yango nazosenga toyeba masola maponami de l'autre suite au groupe Togoxi 17 ans il y a expérience à Marambotaï maponami mingi na 2006 makota ba nini azunyongo na banque pour la campagne so va voter bon bazo fouter le parlement azo que le fouter na moyen au sein de sa population exacté et puis mandat mais to voter qui va député na été talande to nyoko maki de 2019 ya zolo baboye FCC zolo baboye 2019 eleki 2020 eleki na 2021 ele asali union sacrée nde lelo yo tokomi kotambola mwa azolo batie na chema ina kote tokomi kotambola mwa malamu sikopo totambola malamu esengeli to vote ba député oyo bazala faci beton po lelo soko bimi awa place oyo batie babandola na moni candidat président mosusu te badepute nyonso batiaka elonga faci beton mais bandoki ya gentil baza ebele kuna ntango kaka bakovote ye akomi député akomi na parlement nde babanda kosala appel alobi ongo tenga nasalanga moto akingani ok bakongo ezala bakongolais de père et de mère tolingi su te bapaya baya kosangana na biso na mboka oyo aza zambien oyo aza italien sikoyo mwasi ne pembeni aza rwandaise bolanda bien tokosami mingi mbala oyo toyeba voi na biso tozopesa nani tokovote le 20 décembre tokovote faci beton comme numéro na ye numéro 20 numéro 20 sikoyo na députation nationale tokovote numéro 983 numéro na ngai Sambaka Lambai sikoyo vote mbala oyo tozovote bato nini tozosala vote mingi mbala mona tovote candidat président tovote député national tovote député provincial mpe na suka toyo kovote conseiller communal eza conseiller municipal ou communal bon c'est la même chose yaka ndenge momo sikoyo bamunicipal wana bango nde bavotaka babourgmestre ozolanda ndenge mo badepute provinciaux bavotaka basénateur bamunicipal baconseiller bango bakovote mpe bourgmestre sikoyo so tovote ya mabe ça veut dire kobimisela bino bourgmestre oyo bolingi te ndenge moko kobandaka na mokonzi ya mboka ti suka o mokonzi ya mboka asalakisi bilembo ebele na mboka oyo ezolakisaka ye aza mwana Congo azolakisa bilembo ebele banzela azotonga ba 145 territoire azosala na niveau ya baprovince na koti na boyi kokota na badetail ebele mpo tokoliske tolalawa mbula mpe eza likolo touti mosika donc mokolo ya vote tokovote na machine à voter yo mama yo elenge yo papa soko oyebi koutilize machine à voter te ntango yo okomi na bureau de vote luka témoin ya faci beton numéro 20 na kosenga kuti lokanga na telemi liboso na bino bobokoluka témoin ya mama Antoinette Samba témoin mokongo nanga na mimi faci beton boye te poso bosali bongo te na kati ya babureau de vote na 2018 tomonaki makambo tomonaki okoti na kati ya bureau de vote kaka bamembre ya seni baza wana bazali na ndoki na bango na poche ayebi so yaka mama na votere o faci beton
okomi wana avotelo mutu mususu mbalo yo lisu likola lisu Fachi Beton alobi Congo za ba congolais totika lisusu tego ba observateurs internationaux ba opesa biso résultat te exemple tozo ko voter pour na mbula mitano mukolo wana mama papa elenge demain journée na ovanda na bureau de vote oye balai to bazo compter ba voix toye ba oya bimi président nani oya bimi député nani tomo na mwa ko zo ba PV tomo na mwa ko mino opesa ngo soki seni esali fraude to bata bureau de vote basali fraude tomo na mwa ya ko mimela bango ba PV que non muto bino bobimisi aza mutu to vota ki te boyete pouvoir a Fachi Beton za elengi mingi po to koti vraiment na démocratie soki o déclarer loko za bien te Fachi kutu yemo azolo bango bokende bosala musana bino bo battre campagne que les meilleurs gagnent po mukolo wana boke bo voter bo bi mutu bino bo votaki PV faut pesa ma mukolo wana soki pesa mite ba oya seni wana ba komanga mo pa Fachi soko ba meminga mo pa Fachi ba memi penga mo pa peuple congolais boyete oye liso Nicolas lisu mukolo wana faut voter ba tumine soko voter ka Fachi Beton e moko bulletin de Kenya soko voter ka Fachi Beton na 983 bulletin de peke soko voter Fachi Beton au voter 983 au voter député provincial, au voter communal, au voter communal, des bulletins qui nul. Il faut la bulletin, bah, comme vous avez mis les candidats,